mbote ya mingi lelo programme oyo na kolobela yango na lingala. Bandeko tina na kolobela programme oyo na lingala c'est parce que nalingi message oyo etambola mokili mobimba. Nayebi ke mingi bakotuna mais ndeko tomoni yo oza na ba problème te, naza na ba problème te, mais ezali bolingo. Soki ozali mutu ya eloko moko boye ozosala mpona bato, ezali te ke moto nyonso akoapresie yo. Bandeko na mabala kutu mutu ya mbongo ye amoni mwasi oyo azangela difficulté, mwasi yango azalaka propre te, bilamba ya kitoko ezalaka te parce que azwaka mibali te oyo bakopesa ye mbongo. Ye moko azoluka azokoka te. Mobali ya mbongo amonani aye kolinga mwasi yango, akomi kopesa ye mbongo. De moment l'autre ka boye mutu azali kozangela akomi kitoko, akomongenga, mibali batu bakomolula ye, bato mosusu bakomofinga ye. Mutu azalaki ne boye mokili eza compliqué hein. Donc azwi mutu ya mbongo ya ba changer boye ko. Bato bazokamwa baza koluwe nzambe na ndenge na mwasi na chance. Kala mingi te bombe kokwea oyebi mwasi na kutili bana ekufi mpona nini yango basokoli na mobali ngani bapese bambongo, oyebi kutu keno abimaka kutu na chauffeur. Bato babongo wani babandi kokamwa lisusu koloba lisolo ya mwasi wana. Moto bazwi na pasi, moto baloko te, bongo chauffeur akokende na ye wapi? Bato mosusu mobali yango mpe apusa basi ya kitoko ebele na mokili, akezwa kaka moto ya uti na pasi kasi azonga kaka na pasi te. Masolo ezalaka bongo. Donc moto oyo asalisaka ata asalisi bakondima ye kaka te. Bandeko mokili eza bongo. Ba oyo bazali ya malamu oyo baya po babongisa mboka, bamikontiniste wana baboma bango. Babagbo bango wana bakomi na boloko. Mpona nini? Azosala mboka na ye, abongisa mpona peuple na ye. Bandeko wana ezali kaka seulement introduction, mais programme na biso kombo na yango Anane Congo. Ezali programme oyo elobelaka histoire ya Royaume Congo. Ezali programme moko oyo elobelaka passé na biso. Ezali programme moko oyo ezali koya na makambo oyo ezali kosalema na kati ya ba communauté bisaleli oyo ya kala na oyo ya sika, na ba erreur, na ba oba comprendre, na ba oba comprendre te, oyo ezali kopanza communauté biso tozali kolobela masolo wana. Lelo yo na kolobela bisaleli ya batu moko boye. Bamimona keno bango ka baza mayele, bato mosusu baza mayele te. Bandeko na ngai nakolobela likambo moko lelo. Nakolobela mutu moko lelo, yango wana penza tina na lobeli na lingala. Po peuple mwa mingi bayoka yango. Bandeko bose enregistré na canal na biso. Eza gratuit. Soko moni likambo wana na lobi etouché yo, tia j'aime, like. Soki y apporté quelque chose comme conseil, to pensé, tia j'aime. Soki pe oza vraiment pensé to likambo tuna okomeli ngai. Na ko répondre yo, na ko éclaircir yo. Tina ya kofinga ezala te. Parce que okoko finga oza rond. Et ko cause yo tort un jour. Bandeko nayebi ke ba video na nga mingi bolanda yango pardon. Nakolobela mwana mwasi moko azaka na lead. Mwana mwasi wana
na réunion tozalaki na yango ya mois ya février. Bandeko mingi oyo bayaka na réunion na biso ya ana ni Congo bomonaki mwana mwasi oyo otaki lead. Ba oyo bayaki na ndako na ngai bo remarkaki ke mwana mwasi wana azalaki na ndako na biso. Tango toti réunion toye na ndako. Bo remarkaki ke mwana mwasi wango pe tozalaki ne awa na ndako. Na sel kaka moi rappel na préciser bien. Na réunion tozalaki na yango ya mois ya février. Soki bo revoir vidéo esalamaki te parce que na loki vidéo on a tia yango po mokile mona elongi mwana mwasi wana. Mais nego comprendre que moi erreur esalamaki réunion ezaki na ba question moi mingi ba débat ezaki moi mingi alo temps ekokaki ya kobima tokoki kosala vidéo te. Mais nana lembi te nazo continuer koluka tant sunga na zaro soki vidéo ezali na kobimisa yango na kotia yango comme ça mokili emona na année toza koya parce que année zo suka lelo. Alors année prochaine bande ko na ngai makambo mingi kosalema. Bande ko na ngai to sambelaka, je me souviens 3 ans ou 4 ans passés dans les États-Unis na salaki vidéo moko na lateki loko moko ya jaune. Je me souviens na otaki gym na lamuki na tongo na zaki na Pittsburgh na États-Unis na otaki gym tant na zongi na sambeli tant na sisi prière na matinale loko moko lobaki na matoyi na ngai fana loba yango na salaki vidéo à partir ya États-Unis na lobaki ke ezaki na mois ya mars oui mars ezaki na mois ya mars ti tokoma na fin tokoma na avril. Vidéo wana nasalaki na lobelaki kufa na tango nazali kuna nazoki vision moko ya kufa ya bato ebele. J'avais dit que bandeko to mibatela surtout na communauté na biso toko perdre bato ebele. Même na libota na nga nazomona ndire likambo ekosalamela ngai ya pasi oyo ekotungisa nga. Et j'avais raison. Na perdaki ba sœur na ngai na perdaki bato mwa mingi kebeki na Angleterre mingi bakufaki. Zalaki kaka parce que nazala na ba vision moko boye. Ngai kombo na ngai Kiamena ezali kombo moko ezali na ndimbola moko boye kaka bato oyo bayebi bakoko loba bakoyi batina ya kombo wana. Alors mbale bele na monaka ndenge tozala na poto ndenge tolukaka kaka okomona moninga moko boye amoni yo na bijou ya kitoko neti naki na bijou moko ya kingo naza kolata ya 24 carats ezaki or pire. Mais moninga moko aki na posa ayibanga yango mokolo opportunité yaki na simbisi ye ndetse elongola na boka mutu po bijou ne longwa bijou wana ebunga. Mais tina ya kombo na ngai ezali na makambo sima nango. Je me souviens balobaka na ngai na libota na ngai ukikonga Kiamena kuputu tu kwenda ukikonga kiako kiangana alobaki na ngabongo Zomo. Kwa nini kaka? Tona politique tona nene. Bana nene kwa musamba. Bana pe bana pe kamere koto msuzi yipa zote. Bolimbi sangai. Balobaki na ngai kiako kiangana. Ensiku tubeninge kuvweziko na vonde nsiku wele
alobaki na ngai ngai nabukaka mibeko te na précise yango lelo e bato baza kolanda nga ezala mwasi ezala mbongo ezala eloki ngandi mikolo eleki tokendeki na ndako ya dokisi bato moko babengi ngai bandeko na nga kaka Tio John Luzayadio abengi ngai abilangako yaka pa ya dokisi awa bazoluka nakei kuna tovandi tozosolola dans le vide moto akabeli nga 100 livres dans le vide non navandi na ndako na ngai babengi ngai mpo bakabela nga 100 livres dans le vide mais moto wana angakabela nga 100 livres ayebisi bango moni tipo wana aza motema malamu akabela ngai 1000 livres asalisanga boye asala boye donc ngai nasalisa moto wana motema malamu mais ye olie azongisela nga malamu lokola ye aza rose christien alinga asala ndenge mabe et Dieu merci nga nagardaka sécurité j'avais tout dit na misu ya dokis na misu ya Tio John ya Micham et moto wana témoin moto wana ni a ni o alobaki te na bimoni ye aza na nzela moko ya mabe atambolaka tala asalaka boye asalaka boye asalaka boye ngai kutu moto nasalisa ye akoma na niveau asalanga boye nalobi yango kaka lelo naza na deux témoins bazalaki témoin na ntango bakoma na bango doki azalaki témoin azalaki bien ezala te parce que ye abelaka te azalaki bien ntango wana Tio John oyo Tio John ya Micham ye abelaka na ye te aza na ye juste là c'était lui tangu tozwi 100 livres wana na Tio John mbongo oyo tokabola mais ndenge tokokabola yango soki napesi oyo yo nga oyo anga na kolia na ngai yango te ye akamwe ti kutu mbongo yango aboya yango 100 livres yango nakendeki nango naki kosalela yango oyo fo nasala po nalia yango te 100 livres nalia yango te parce que ngai naza komona oyo bakoza komona te mutu wana apesaki 100 livres wana ayebaki ke ngai nazomona ayebaki nazomona j'ai dit ça d'ailleurs kutu ava apesa nga 100 livres yango yabi bo sikopia nga na miso na bango surtout o te nakopesa na miso na te il faut nano atelema akenda na toilette bandeko o nazoloba ezali teki histoire vraie et bato bazoyoka nga aye po apesa nga 100 livres wana alors po ngai pe natika te mabe wana nazwi yango babiti John bon siko tokabola mbongo yango ye ozwa mais attention kolia yango te parce que tala boye ye kuta boye kozwa yango alors ndenge nazwaki yango po posa na ye ekokisama te ye mutu wana asala na mutu mosusu nakendeki na yango ngai pe nake kosala yango mpona koprotege bamosusu bandeko nalingaka na explike bino ndenge tozofana na poto mabe eza mingi alo ndeko oyo ya mwasi autaka lead ye asalaka bakope bapermis donc bato baza na lead bayebi mwana mwasi wana ye amemonaka ye aza danger ayebi bakope donc ye asignaka donc biso tosignaka te biso ta bayuma d'après ye aza na serne moko souvent aza kobenganga kopesanga conseil abi papa faut salaka attention mwasi akoboma yo ntango azoloba na nga bongo ye ayebi te ke ngai nayebi oyo ye azolobela parce que mwana wana azoyebisa ye oyo ye azoya kosala to oyo azosala epa na ngai obi baku oyo azomonte mwana na biso moko sans intérêt mais lokola ye ayibaka soki ake epa na yo oza kidiba be distre mobo amoni lettre na yo ake na yango
donc akomi tina niveau atielinga poison na bamai tangu ndeko na biso ya mwasi akufaki adolo akufaki mamimi na zalaki ya tozalaki na tokena na leki gode na leki fumu en plein matanga tovandi bo paf eloko moko esalami nga na makolo makile ekangamaki ngai naye nalali na ndako pa ebloke ngai nzoto mobimba bandeko naza na baami ya mingi ngai naza na d'abord ngai soki nazwi kokoso souvent na korecourir na famille na nga parce que nazali protégé par famille na ngai et puis nazali initié par famille na nga donc ngai naza na kati ya libota na nga à l'exception yango epai nasambelaka naza na bato oyo nayebi des années soki kokoso na korecourir epai na bango en tout cas bango nyonso to bayaka basungaka nga nazwaki attaque ya Congo pardon ya Angola ya Pasteur Kamalandwa mais en réalité likambo yango esalamaki awa na Angleterre nakotaki kobenga vie manda na sololaki na ye soki bolandi ye botuni ye akoyebisa bino na sololaki na vie manda mais makambo so nayebisaki ye te siri mwana oyo yautaka Leeds na mois ya février le 1er mars soki naza na bonne mémoire le 1er mars azalaki awa na Londres na ndako na nga après réunion azalaki 2 jours bandeko moko bavandaka na Nottingham to na Leeds bazalaki na jeep moko boye bazalaki na Londres bautaki côté ya Peckham bato ya Leeds bona na histoire oyo baki côté ya Peckham ye aza koutilize telefone yange na contact nga naza koveille na 3e œil parce que ye souci nezalaka koyiba mikanda ya banque ba identité ya bato po autilize yango alors ye ayebi ke nayebi vi na ye te nayebi vi na ye donc nayebi awa ezala kindumba na ye ezala babétise tu ya asalaka makambo tu ya asalaka mabe nayebi awa oyo ye azali libota na ye esala ye kati na ye nayebisa ye mbala ebele nayebisa moto mosusu keno kokendeke inde te likambo oyo osala eza kati na yo esifikaki yo oloba yango ke non omoni ngai na vi na ngai nasalaki boyoboye parce ngai nazomona yo mais nakokota na libota na yo te eza makambo mosusu eza wana mais soki yo olobi yango bakokido ke nomoni kende omoni mutu ngandi luka ye yebisa ye boye ye ayo mutana enta bakolongola yango bakosisa yango bakosokola yo bakolongola yango eza ya famille na yo na lit azaka mingi na milieu ba ivoirien ba camerounais pona ba kula ba drogue koyiba ba utilizaka eta musupi ba drogue na Europe azoya nango ndeko na biso azali angolaise ya Bembe tata mama Munianga abotami na Songolo nazomeka kozala mpe makambo susu na bombe na ngai yango parce que 2021 toko banda lokola ye amonaka aza mayele totala soka kosisa yango 2021 totala soka kosisa yango totala mayele na ye eza te na niveau nini bandeko ngai ndenge na salaka makambo ba communauté ba mbongo na ba banque donc ye azaka na souci ya mbongo ya ba mikanda ya communauté ye ayibaka yango to ba mikanda ya banque mais soki yo mikanda wana ko ba mbongo no bimisi yango to yibi yango mais ce que ngai rendre ngai service nini devant la communauté devant notre peuple et vous imaginez bandeko makambo nazoloba euti nga cœur
ngai penza na sambelaka. Je me protège et mwana mwasi wana yebi. Soki na sali video ye avandaka atalaka video nanga. Tangu na parla kisi mwana mwasi wana bayaki na chimblo bayibi na ndako. Donc soki na parler sur histoire ya chimblo wana ya mwana mwasi wana. Ye soka zui yango amoni soki na sali boye. Soki ngai pe naza na clé na ngai na yibi clé nazo sala boye ye akokataka keno mwana mwasi wana to sala yango. Bandeko na okena détail te parce que makambo sifo na bomba yango ona bombaki. Bandeko to mi battre na vie. Asaka na lead. Mokolo wana garçon wana ba bengani na février ce qui garçon a la bonne mémoire azana lead ba ko zo fille moko boye na Brixton. Mokolo ngombule zo noka ba na type moko boye type moko ya kitaki ayebiso ba ngo non bozela yima moke azo kita. Mokolo wana tanga koti na jeep na bino à côté na parapluie moko boye. Parapluie wana ça coûte 600 livres. Bato ya jeep wana na mois ya février botaki pekam fille moko na lead ya benga bino soki bino na Nottingham te bozaka na lead pasteur ozaka na Nottingham oya kamalandwa omoni pa na songi sio sima pour te dire que nazali kotala yo soko yebaki te na ko pe ko komela yo na ko pe ko kanga yo melo mungongo soki yo zo yeba te. Mais n'a qu'un ordre moko ya libota ezali ko guider ngai. D'ailleurs docteur Wapiti a ebisaki ngai abi ko kipete aza muke parce que aza bien que parla ki ke yo moto libéra ki docteur Wapiti. Au moins ki totala ki yo ça ko na idée. Mais na silence. Na yebisi yo pasteur o ya nani ya Nottingham to ko ko lia yo. Maintenant je te le dis sincèrement, clairement, ouvertement, sans réserve. Donc, on va lire yo. D'ailleurs, docteur a pu te demander que vous avez mouké, azaki tina landa ezalaki te. Et puis ma famille a dit que non, écoute, laisse-le. Donc, tu ignoras qui yo. Ça c'est ma réponse. Peut-être, on y va quitter. Tu peux faire réponse mogo direct. Na peux réponse mogo direct pour na peux yo moi idée. On y va quitter que non. Yo zo benga na téléphone mais to vendre ki déjà to tala ki déjà zaki wapi puis to bagi to ko sala yo to ko peso bible na maboko sambela to tikini no benga Jésus aussi Jésus a yete et puis to kangi yo misu na bible na yo na sali parenthèse wana bandeko ona bengi soki botali vidéo oyo naza sérieux naza mutu te oyo na blaga mingi na naza très magiste boye binga ndenge nazali naza juste naza humble na kitakati na niveau ya C pona bolingo pona kosala pona bato mais soki osali mabe nakoki ko se manifester et tant na se manifester na réserve te ndeko oyo nasolaki na ye oyo pe oparlaki ngai oyo nga na yebi yo pe oyebi yango c'est moi na wana. Vous savez de qui je parle. Na epsaki manu vie manda na solaki na ye mais allez kaka pona yebisa yeke oyo kosalema na 2021. Bandeko basi s'il vous plaît na ina benda bino matoi soko lingi ko yiba ka mundele. Parce que moi, mwasi oyo soka taliba vidéo o nazolobela mwana mwasi wana ibaki na ndako na ngai ezaki kopi bayele ngai pa ya tala ba comme batonga parce que kenda na bakanda chimblo na grâce amenga tango baye na ndako na ngai bayibaki clé ya liboso
tango na parlaki c'est solo ba clé ba ibaki mwana mwasi on azo parler yepé a répéter même cas yepé a ibaki ba clé tant atali ba vidéo donc ba vidéo tout na sala ka atala yango soki na répéter li kambo ya silba femme wana siko yepé asali tout tant ataka na ndako ayibi mamuke asali yango po ibima kino ba tu wana bazoya mais elle n'était pas intelligente que nandako caméra ezali awa tina chambre donc moi si tout yanga yebike na sala nanga caméra ezali nepse ki vie manda akotsa caméra ngo tanga vanda ki wana soki na kosi kutira ka vie manda na lingaka vie manda accompagne soki na parler sur caméra nepse manu kotsa caméra na parler na téléphone na yo nepse ki azo application ya caméra po ikota na part na ye po azo yango nalingaki ami mona ki oh caméra yango esalaka mais nazana ba principe moko boye parce que nazaka guidé nazali mwana nazana kati eloko moko boye nazali guidé nakoki ko se manifester parce que senga ekila ke na buka mibeko te to so na buki mibeko ngana ke donc na se protégeaka et puis na report tiba ko autoriser ngai donc autorisation na zui ni surtout na 21 eko salima donc na poison ba tchela inga na mai na masanga na bloko lia parce que na ndako na ngai bato ba yebi ngai ba koto ya ngai ba yebi na vivaka libre donc dans un fruit na koza na montre ya 5000 na simenge mai na déposer na mesa parce que je suis chez moi à la maison na yebi ke ko tambla nango te ko kende pa ite n'importe quelle heure na kozwa yango nazaki na femme na ngai ya mwasi ona balaki Sharon akela betiti suka moni na déposer loko akolongola ngwa tchang na chambre azo ben na mato ya ngai you leave things everywhere in the house azaki ko silika ko gangela ngai alors loko ezaki ba faute na ngai ezaki défaut na ngai nazaki ko répondre te parce que aiba ki ngai ke ezali la ngai tamsu na cuisine na aider eloko mo asalaki ya monter alemba ki tamsu basani tana ko sokola ye nasala ba bague ba bijou parce que ba bijou na ça 24 mandi ça 24 carats donc ils non travaillé donc hors pire alors na ko déposer na mesa na longoni montre na tewana yang na cuisine okomona msala na salelier akoya embrasser ngai thank you babe azid do ba bijou na ozina sala akena na chambre et partout na kozala ayep sanga yo gangela ngai ami you won't listen you left your watch in the kitchen and your rings babe sorry wana asia longolaki donc basi oyo azana zuwa na yo te mais azolinga yo ayebi ke biloko na valeur nango eza autant mais azana motema te ayiba yango abomba yango mais mwana mwasi wana akoyiba yango abombi yango parfum ya pamba oyo aza koyiba yango balutu ya kolela donc alali na ndako ale na tongo osali petit déjeuner kitoko oyeli balutu oyo ya kolela banani tout ça balutu yango azwi DP azwi balutu za père nango ya 6 azwi mibale ake nango donc bozo comprendre niveau ya batu eloko ya lutu akokende na magasin asoma pati yango wapi ba pati ya lutu ya leta mseza nango 15 livres mais 15 livres ko dépenser yango soki yo mwasi okoko travailler te o dépenser pour na nzoto na yo donc na libala na yo okokende ko progresser te parce que okuma jalouse na mbali na yo soki okuma na niveau ba dra ya mbeto yiba yango mais non propriété dépend de toi donc soki nzoto na yo lingi yango okoko somba nzungu ya okosoma dra ya mbeto ya 500 euros pour la kano soki nzoto no linga yango possibilité ezala te okende koyiba te mais mususu pe moni kino kaka mbongo ya mutege na bombi asomi dra asomi lutu ya kolela sani ya kolela et na mona yango bizarre na basi nyonso to oyo ngai ba étranger ba ko consommer yango mais basi ya mangala ba ko consommer yango te ako consommer te ke ozala na ba dra kitoko ya valeur ya cher ako consommer yango te azana posa yiba yango te malamu te donc azomona ke no basani alela basani ya valeur oyo ba tambongo alela ka
au lieu d'en essayer on va consommer en côté mais pourquoi yo ta pauvre aux anango ce que mon le changer montre deux fois montre ce que non montre les 8000 ou les 5000 a comme mal à l'aise à sa sous tranquillité mais ndenge ndako sombela ngate montre pas yuta yo yebité bande ko bari ko cause yo problème alors que wa mindondo na foyer ye aza ko apporter rien na vie na yo ni surtout akuti yo na yango ndeko ozaka na lead omoni permis wana yo yibi ezali dok ya grand frère nanga donc ngai naza mwana mayele donc bandeko na ngai oyo nakutaki na poto nakosalela bango nasalaki bango yango donc soki ya ye akuti yango soki akuti yango te ntango ye aye nzela na ye nase nabongisaki deja nasali esalaki no bandeko na ngai miso to baza na mikanda ba oyo bameyelaki te grand frère nanga wana bien ke akufa mais mukanda na ye emizalelaki deja nabongisaki yango deja leki ya mwasi oza na lead mukanda wana yo yibi koteka te koutilize te po komona bisengo nango te bandeko ya bana ne Congo mwana mwasi na lobeli avandaka na lead azaka mingi na bakamera ayaki na réunion ya février bomonaki ye oyebi nani azolobela mama Veronica ayaki na ndako omonaki ye Kifumu Godinho dada tozalaki ati 2h du matin azalaki na chambre bomonaki ye avandaki na chambre bandeko na biso ya réunion bayaki na réunion babi de qui je parle akomi ti na niveau kotielanga poison vie manda oyo nayebisaki yo yango te nayebisi yango kaka bandeko mingi bakomi tuna baquestion te botuna baquestion te tozali bato lere moko ozovanda ozosala kaka mpona bolingo ya bato mais ntango yo ovandi osala mpona bolingo ya bato ya pe de bato bazomona ndenge mosusu bamondiki no fo balia yo mpokani kotikala ya bango mais eza impossible etikala ya bango parce que eza ya bango te na suki wana 2021 tokotala yango à la prochaine.